Salut mes frères et sœurs, par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, na ile liso liboso na bino kubakisaka un de plus na onkolo akotia katinanga ni nanga kina loba mukwalelo ya solo bandeko nanga leo na olobela lolenge nzamba lobi ya solo na sila ko partager verset oyo mais nzamba lobi na lobela ngo lisusu yango ndeko nanga na liboso na bino koiba kubakisa susu un de plus kaka na oyo nzamba za na posa akokisela biso nzamba lobi ana posa salela biso nzamba na posa kokisa nzamba moni kolela na biso nzamba moni lolenge toko tungisama amoni mikakata na biso amoni bapasi ba trouble lolenge toko lela kabutu moi kasi yepe lobi ana posa salela biso ana posa kangola biso ana posa intervenir ana posa al répondre biso na bosenga na biso na biyano nyoso akokisela biso kasi ya kokokisela biso lolenge nini ya kolongisa biso lolenge nini na tanke toza komporte bobele kombo na minoko na biso kasi misala na biso epesi lokumu te misala tokosala bobe na bonzoto nyonso tokosala mpo mokili mona biso nyonso tokosaka mpo na komaske bato ke nasambelaka nayebi nzambe natambolaka na bonzambe me nzambe alobi ana posa salela biso me aza komona esika okitisa gloire na ye te ye mpe asalaka na désordre te asalaka na kufa te me asalaka na baoyo basili kozala peto liboso na ye ke liloba ne elobi ete liloba ne eyaki mpo na kokangola pourkui liloba ne ezokangola biso te pourkui liloba ne eza kolibere biso te pourkui liloba ne ezali kopesa biso bomoi te ndeko na nga so toke na makomi na nzambe nzambe aza kolobela biso nini Isaïe 59 1 à 4 ndeko nanga soko zita okokita kino na suka nzambe alobi talisa bana nanga lobela bana nanga ndeko nanga yo mutoko koya na video oyo nzambe ana posa salela yo metala bomoi na yo tala misala na yo tala lolengo kotambola ozali peza la kati na volonté na nzambe Isaïe 59 elobi na biso non la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver ni son oreille trop dit pour attendre mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont sur des sangs et vos doigts des crimes, vos lèvres préférant des mensonges, votre langue fait attendre l'iniquité. Ni ne se plaint avec justice, ni ne se plaint avec droiture. Il s'appuya sur les choses vaines et disa des faussettes. Il conceva le mal et affronta le crime. C'est la parole de Dieu. Nzambe bima kapamba te. So liloba na nzambe eza kobima, eza na pose pesa bomoi. Kasi lolenge nini ko pesa bomoi, soki biso tokososola te, lolenge nini akotambola kati na ye. Osa kosala. Po toza kolela, akoyoka mingongo na biso. Akoyoka ndenge tokobelelaka ye akoyoka ndenge tokosengaka akoyoka ndenge tokosalaka basacrifice ya bagene ya bapriere ya baveye nzambe akoyoka biso kasi lolenge nini akosala na tanke biso toza na kati na mabe na tanke biso tokotambwa na kati na molili na tanke tokotambwa na kati na badésordre na tanke tozali kotambola toporte bobele kombo na bambebo na biso kasi misala na biso eza kopesa lokumu te yango alobi minoko na biso soki efungwami ezaka mpo eloba lokuta maboko na biso esili koboma misapi na biso ezaka mpo na kosimba siko mabe oyo tosili kosala ndeko na nga nzambe aza bolingo yo koloba mama José kasi nga nasambelaka mama José nga nayebi nzambe mama José naute kolanda yo siko nzambe yango tondima ye lolenge nini nzambe aza juste nzambe alobi bosantu nevandaka bisika na kufa te bosantu nevandaka bisika bosoto te bosantu nevandaka bisika minyoko te bosantu ya nzambe evandaka bisika humilité ezali esika moto azali komikitisa esika bosantu na nzambe evandaka moto andimi ke mokili enyata mokili emili mokili ezo eloko pamba me aza kotamba kati na kobanga nzambe ondimela nzambe ya solo ndeko na nga okoloba mama José na solo nga na ndimela na nga nzambe nakendaka église tongo midi pokwa nayebi liloba na nzambe na tanga de Genèse Apocalypse ya solo na boyi te ndeko na nga otosa lilo osala yango kasi bomoi na yo ndenge okotambwisa yango
ya solo ozali kotambola kati na bonzambe lolenge ni tokozali totondisami na bakrime lolenge ni totondisami na makila na nzoto na maboko lolenge ni misapi na biso ezali kosimba mabe biso tosili kosala nzambe alobi loboko na eza mokuse te mpo apambola biso loboko na eza mokuse te yango alobi ye aza na posa asala mema loboko na mpe eza nango mokuse te mabe na biso moto ezali kopekisa alobi matoi na eyoki boza koganga boza kolela boza koselama te ayoki na ye biso baza kosala mpo na nini ndeko na nga nzambe apambolaka baoyo batambolaka kati na bonzela na ye nzambe apambolaka baoyo basili kokwea na makolo na ye nzambe apambolaka baoyo bazali kotambola na kati na obéissance ya parole na ye mpo liloba na eza koloba na biso mieux que l'obéissance que le sacrifice bongo sikoyo ndeko na ngai oli komona nzambe apambola moko na yo te oza na kati ya libota nzambe apamboli moko na bino kasi kopambola mandeko na yo mpo na yo omema ene kati na yango ndeko na ngo omoni ene yo omema mpo na ndeko na nzambe apambola yo omoni ene oyo otambolaka nango mpo nzambe apambola ndeko na yo moko ya mwasi to ya mobali ndeko na ngai ba ene wana ezali porte munene oyo tie kati na yo oyo limite pe bloke yo mona loboko na nzambe te ene wana eza kati na yo ndeko na nga eza uniquement mbala moko osili kofungola porte oyo monguna okomi na service ya monguna mpona kokombattre ndeko no nzambe asili kopambola wana na kati na libota nzambe apamboli moko na bino yo lati ene wana ya koina na libota alo monguna kozali so na difficulté te kaka ene oyo mema kati na yo mpo na bandeko na yo yango monguna kobanda koutilize yo butu moi alo soki oyo okomi na service ya monguna lolenge nini okomona loboko na nzambe so yo komi na service ya monguna lolenge nini nzambe akosalela yo parceke na minute wana oza ya nzambe te ya solo okendaka eglise me so yo omoni ndeko na yo wana osili kotondisama na motema pasi mpo na nini kaka ye moto abala mpo na nini kaka ye moto abota mpo na nini eka mobali ye moto aza malonga mpo na nini kaka ye moto aza koavanse ntango ene wana elati yo yeba ke satan ata oza na groupe intercession ata yo moto osimbela pasteur bible yeba na minute ya ndeko na nga oza na service ya monguna alo monguna kolinga te okoma na lumière ya nzambe te mpo nini akontinue koutilize yo deja na libota oporte deja oza deya na service ya monguna ozotambola nango butu moi il suffit kaka luka combattre ndeko no apambolami akokende mosika te oza première mutu o monguna koutilize parce que kati na yo ozosambela oza no na bonsambe okendaka no église moza na service na ye alors ndeko no aza béni soki akute na problème okozala canal o monguna koutilize po ye akoma epa ndeko na yo wana sikoyo ndeko nango ozoloba nzambe azosalela ye kaka nga na mona loboko ya nzambe te ye kuta sambelaka te me nde nini nzambe azosalela ye ntango mosusu atambola na crainte de Dieu ntango mosusu atambola dans la parole de Dieu ntango mosusu aza hypocrite te na miso ya nzambe ntango mosusu aza kotambola juste na miso ya nzambe nzambe apamboli ye atosi liloba na nzambe yo na kati na hypocrisie na yo oza kosambelaka mpo bato babetela o maboko nzambe siku monguna siko akoma koutilize yo mpo na komema blocage kati na bandeko na yo okoavanse te okomona loboko na nzambe te okokende liboso te okomona nyonso oza kosala oza kotourne sika moko ndeko nanga tolongwa na service ya monguna loboko na nzambe eza na posa nzambe alobi na na posa na pambola bino na posa na salela bino me mabe na bino mabe na yo ekopekisa nzambe asala okoza na kati na lingomba oni komona ndeko apambwama te nzambe atombola ndeko na lingomba yo wana olata ene ya makasi okomi na deuxième service ya monguna isifika monguna alukana na kokombattre na lingomba oza na service na ye oza na service ya monguna parce que bolamba bandeko na yo mpo na nika ye moto abali ye mpo anika moto asali mariage olati ene wana olati ndeko na nga oza na service ya monguna
Yeba tanko za na service ya monguna, yeba mabe boni skozo tambola kati na yango. Po monguna ila kabiso bolamu te. Akoko maske yo, apesi yo kaka mwa eloko moko po na ko maske yo, lobi kuna na tongeza ya kobeba. Po balobi, c'est la bénédiction de l'Éternel. Oye landa kabiso na kati na mikakatano te. Kasi bénédiction monguna eza kolanda biso na kati na ba trouble. Yango ko mono za béni, mais bénédiction eza limitée. Quelque temps bandi ko se lamenter parce que monguna avegla kiyo pour o demeurer na service na ye ya ko ina balobi mato ineza ko kangamate kasi mabe na biso soki monoko ne fungwami eza pona ko tuka ndeko na yo eza pona ko tiola ndeko na yo eza pona ko humilier ndeko na yo bongo ndeko na tangba oza ko na service wana na kati na lingomba eloko nino za ko zera monguna za komona akomi ko utiliser yo pour soki ani ko combattre pasteur oza première muta ko utiliser soki ani ko combattre sœur Kingani oza premier muta ko utiliser so ni ko combattre frère Kingani oza première mutu parce que oza na bilembo ne kati na yo ya haine ya jalousie loko loba nini Nzamba salela kaote Nzamba ko sala tende konanga po lobi loboko neza mokuse te eza mabe na biso mute kopekisa mabe ezali nini alobi soki minoko na biso efungwami eza kaka po eloba lokuta maboko na biso estondisami na makila ndeko nanga ntango yo ini ndeko na yo osili koboma ye koboma moto eza kaka te otie mbeli akoya akufi wana eza mosuni me koboma moto na molimo eleki ya mosuni nga nalobaka ngo koboma mutu na molimo eleka mutu parce que en réalité dans l'homme c'est l'esprit so si obomi moto na molimo na mokili akotikala kosani ani loko kosana mokili te ekozala bloqué alors makila boni yo koma kotambola ngo na maboko na yo oyo yinaka baninga na yo oyo yinaka bandeko na yo na musala okoli komona promotion de côté wana bazui promotion olati su motema mabe okomi koluka mwanyo sokotiela e poison mais na lingomba ozali pasteur ozali na service ya Nzambe mais oza kozela Nzambe abénir yo ndeko nanga Nzamba kotikala ko bénir ata mokolo moko te parce que oza na service na été oana service à monguna alors soki bandeko na bainko zala détruit oza première mutu o monguna ko utiliser pour na ko détruire bandeko na biso ngi Nzamba lobi matoi ne yoki e yoki nengo zobelela ye makoki ko sala te mabe tondi kati na yo loboko neli ko sembola te monguna lobi oningo pambola na wana zaka na service nanga ndeko nana soki abonga te ye muta bloka ye ndeko wana soki avansa te nga mutu na tinda kasala ye mabe ndeko wana za kozwa eloko te nga mutu na kanga bozina ye mutu asimba yango apozo zela ozoloba te nazalaka ya Nzambe nasambelaka nakendaka eglise nga Nzambe asalelaka ndeko nanga tanko oza na état d'âme wana yeba bénédiction za nango eza courte durée oyo tiki libota no na condamnation biso kumoloba Nzambe asalaka te ya Nzambe umelaka te biso nde toza na kati na volonté ya Nzambe te alobi aza na posa sala ayoki koganga na biso ayoki kolela na biso ayoki nde tozoselama te amonaka biso nde tolamuka chaque tongo na banzela lingomba aza komona biso toza kosaba semine toza kosanga na butu moyi me azomona mwinda ne likolo na biso te akomona misala ne kati na biso te akomona mabe na mabe ndeko wana Nzamba apamboli abale yo tondisami na motema mabe okomi koswete ba blocage okomi koswete makambo ya mabe okomi koswete mabe esalama proso la bénédiction Nzambe ekosalama te nda na comprena ndenge Nzambe asalaka na comprena ke Nzambe aza très simple puis makambo ya Nzambe eza simple ezala kaka na volonté na ye soki nazongaka liboso bino koloba ete makambo ya Nzambe ezalaka simple parce que nayebi tanto semiliaka na se ya makolo na ye tanto ndimaka ke toboyi kosala o mokili eza kosala yo oza kosala o Nzambe aza kosenga osala ndeko nanga Nzambe apambolaka Nzambe abenisaka Nzambe akokisaka epo aprotegeaka alingaka te malgré mokili koloba te parce que mokili elingaka emona oyo eza kosepelisa bango mais Nzambe alukaka oyo ezali kobikisa Nzambe alukaka
oyo epesaka bomoi. Me biso tolukaka oyo esepelisaka miso na biso. Toluka tango nyonso eza konetola Nzambe. Ata mokili ekotiola yo, ata mokili ekobenga zoba, ata mokili ekobenga kizengi, ata mokili ekoloba oyebi makambo te. Me luka Nzambe aloba mwana nango aza na kati na volonté na nga. Lelo tokomona loboko ya Nzambe te, banguna bako se glorifier kati parce que biso na bango toza biso ka batu moko. Wana memi liloba na Nzambe, me misala nange pesi nango Nzambe lokumu te. Nala o se glorifier, munguna muta o se glorifier. Naza na service ya nani? Ya munguna. Alo nangonga wana, atana ko benga na molimo mabe. Ako kene ndenge ni parce que na o benga na kaka ndeko na nga po ayebi nga ndenge na fonctionnaka. Ino ayebi yo, yaya no ayebi yo. Mozo bengana, oko bengana ndeni po ayebi ke yaya lala ke sikoyo. Na tout moment na komona ye, à tout moment na kokuta na ye, à tout moment na kozala na ye. Mozo bengana ye. C'est comme ça. To bengana ka munguna. Mais ayebi ndenga kozwa nenga. Ayebi stratégie na koitize po na koma na service na ye. Ekonanga toluka sainteté ya Nzambe. Luka bénédiction o ezali ya matériel. Mende konanga eza na bénédiction o tobosanaka. Eza ya ko o eza ya bomoi. Eza libala te. Eza voyage te. Eza kobota te. Eza mbongo te. Yango liloba eza koloba na biso. Cherchez d'abord le royaume du ciel. Tant que oza na kati na volonté na Nzambe. Tant que ozo tambwa na kobanga Nzambe. Pasi ya ndekone komi ya yo. Ndeko na Nzambe akitisaka nguya na ye. Mwe liloba eza koloba na biso. Bakotiela bino ba poison ekosala bino eloko te. Nyoka ekosuwa yo ekoboma yo te. Parce que nangongono zo tambwa na puissance ya Nzambe. Kasi lelo to na nguya wana te. Toza komemaka kombo ya Nzambe na munoko. Mais gloire à Nzambe eza musika na biso. Mungu na ndaza ko se glorifier buto moji. Yango liloba neza koloba na biso. Loboko neza mukusete. Eza mabe na biso muteza kopekisa Nzamba sala. Tesete eza koloba na biso. Biloko nyonso eza na mokilo ye mutu akrea yango. Siko ndeko na tanko yebi ke Nzambe mutu akrea tu. Pe Nzambe aza na nguya kokokiselo yango. Pour kozala motema mabe na bozi ya ndeko na yo, na place ozala na service ya Nzambe, yo komi na service ya monguna. Tan Nzambe apamboli ndeko na yo. Pourquoi okoma na oluka malheur ya ndeko na yo, ne siko luka bonheur na ye, po boko na toyeba kango te. Ke bozi ya ndeko na nga, tanke na ana isengo bozi wana ekomemelanga pe isengo. Ekomemelanga kimia. Mais soki na memi yango na kati na ene, Mungu na ko utiliser na sika na bénéficier na kozala nga moko na bloquer bénédiction na nga. Yango ndeko na nga yo mutoko yokanga. Soko zalaka motema mabe po Nzamba pambola ndeko na yo. Nzamba pambola moninga na yo. Nzamba pambola proche na yo. Na musala, na lingomba, na libota. Ndeko na nga banda ko renoncer. Banda ko boya yango, banda ko longwa kati na yango, banda ko lukabolamu wana, sepela na bozina ye, sepela na Nzamba salela ye, talisa Nzambe bolingo wana, ndeko nanga akopambola yo. Akopambola yo. Alobi ana posa sala. Ana posa kokisa. Amuyoki kolera na biso. Amoni nde toko mitungisa. Amoni nde tozangi kimia. Na asako yeba te. Akosala lolenge nini. Yo mipesa na service a munguna. Yo koma kosalela yo munguna. Oyebi no ndako nganga te. Oyebi no bandako ba science occulte te. Oyebi no babiloko wana te. Moza na service a munguna parce que zako zala na biloko na ye. Ya ene, ya jalousie, ya motema mabe. Ozo tambola na yango. Aza na posa teke okende kuna. Kaka oyo siri koza kati na yo. Yango aza ko utiliser buto moji. Nzambe akokiselaka mutu sepela parce que yo soko telemeli bénédiction Nzambe oyebi blocage bono tie na bomoi na yo bénédiction Nzambe pamboli mutu yo siko telemeli yango mozo combattre Nzambe sanko yeba ozo combattre Nzambe ndeko nanga tango Nzambe akopambola ndeko no wana otalobi te lipambolo ya solo eza ya Nzambe ya solo toboite mapamboli ekeseni ya munguna ezali na Satan ezali ata Satan apamboli ndeko na yo oyebi ke oyo uti na source ya mabe
koyina ete banda ko intercéder mawa nzambe banda ko intercéder mawa nzambe kitisa mawa no kati na ndeko nanga alongwa na banzela na kufa nzambe kitisa mawa na yo loboko nezala mokuse te likolo na ye interpeller mabe na ye interpeller mabunga na ye interpeller molile eza kati na ye nzambe monisa makati na ye omoni libondele na yo wana oyebi combien nzambe akopambola parce que oza ko intercéder mpona ndeko na yo mais kasi soki okomi jaloux bozi na ye wana akutozela kaka tokomona kala te ndenge akokoma liboma ndeko nanga na yo na ye boza deja na kamoko ye akei yo oza kokondane na minute wana atosambela koza parce que deja maloba na yo eza da maloba eza koéloigner nzambe pembeni na yo maloba na yo wana eza deja komemela condamnation na minute wana na yo na ndeko no boza esika moko lolenge bible elobi lisumu moke na monene ezalaka te kopesa exemple bainvite oyo na fete te mosepeli na yango okene esengo oza kosepela eske yo moto osalisa efeti te moto asalisa efeti moto mosusu me esengo wana ozokende na yango etindika efeti ezala malamu omoi ndenge bénédiction nzambe tozwaka yango bozia ndeko na yo zala na esengo ekomema esengo na bomoi na yo omemi yango na ene omemi koyina kati na yo ndeko na ngai yeba yo moko ozokanga baporte ya bomoi na yo nzambe akozalaka na yo te monguna moto oza na service ya monguna yango komona ndeko yango ozosambela épanouissement eza te avancement eza te tout est bloqué parce que yo moko kati na yo oza na bafruit oyo balobi na biso awa na Isaïe 59 nzambe alobi asembolaka chaque fois loboko na epa na biso maintenant toza barebele toza kocomprendre te ke ana posa kobikisa biso ana posa kopesa biso bomoi ndeko na nga eza baerreur mingi tozala na yango mama yaka nzambe akopambola yo nzambe alobi loboko neza mokuse te mabe na biso moto epekisa sala nga na kati na mabe na nga na mbindo na nga ozobenga yaka mama nzambe akosala avant nzambe asala ifo nazala sanctifié ifo nazala mabe eza kati na nga ifo ekweya nzambe akosala olengeli na bisika nga moko naza na kati na mabe lobi na Jérémie eza koloba yo oabandone nzambe po apamboli ndeko na yo oabandone nzambe ozongi nsima na makambo ya bonzambe po ozomona loboko na nzambe te ozongi nsima oboyi nzambe me nzambe alobi akope kodétruire yo me mawane likolo na yo nde ezali kobikisa yo ndeko na nga tika mawa nzambe ezala likolo na biso mawa nzambe eza likolo na biso lipamboli ya ndeko na yo ememiso ene te lipamboli ya ndeko na yo ememiso pasi te me lipamboli ya ndeko na yo etaliso bolingo ya nzambe loba nzambe oza malamu lipamboli ya nzambe ezala okazio te ya koyina baninga nzambe apambolaka mutu na ngonga na ye natangaka makomi ya nzambe namoni lipamboli moko te ekokana na kati na makomi na nzambe natala baso bazali na problème akobota nzambe apambola mwasi na ndenge na ye natala ndenge nzambe asekwisa bato na ndenge na ye abikisa bamaladi na ndenge maladi moko te ekokana ke formule asalaki yango ake kosala kuna ndeko na nga nzambe asalelaka biso selo kondimano mpe misala na yo oza bolamu na baninga oza moto oza juste monoko nelobaka solo maboko nesimbaka makila te bomoi neza kotambola na bosantu na ye ndeko na nga mokili etelema te nzambe akopambola yo mpe bénédiction na ye ekoyela yo trouble te bénédiction ekoyela yo kolela te bénédiction ekozangisa okimia te bénédiction na ye ekomemelo esengo kasi ntango monguna apambolaka biso na bwa mabiyete yango totambolaka na batrouble omoni lelo seki lobi olili lobi kuno sepeli lobi kuno komi koselama te lobi kuno bandi kolobo te nzambe yango nazomona lokola azalaka malamu te ndeko na ngai eza nzambe te monguna aka koaveugle biso na babénédiction moko eza kopesa nzambe gloire te nzambe alobi ana posa sala ayoki kolela na biso matoi ne eza okangama te loboko ne eza mokuse te me bomoi na biso toyeba kochange
toluka sainteté na ye, toluka crainte na ye, toluka obéissance na ye, toluka volonté na ye, surtout volonté ensemble na bomoi na biso. Nalobaka volonté ensemble memaka bomoi. Volonté ensemble libéraka parce que monguna bande kozela osala mabe ozongi na volonté ensemble bonzambe bimi bonzambe monisami ndeko nango bikembo ni na lola bilelobi tozongisa mabe na mabe te mais tozongisa bolamu na kati na mabe nga nzambo alingaki oyoka lilobo oyo juste fidèle nzambo alingaki oyoka message oyo na posa akokisa mais po akokisa mitala oza na kati na Isaïe 59 1 à 4 te kompeti na suka te soki maboko nesimbi makila soki matumundo koneza kotamba na lokuta soki makoneza li kotamba kati na kufa soko ze na kati na mabe luka bosantu na nzambe nzambe ana liko kangola yo ani kosalela yo akomimonisa pa kosalela yo tikete nzambe na lola pambola bino mokokisi na bilaka oyo message na ye oyo alingaki ete na memela bino tikete emema bomo ikati na bino elamusa bino na pongi na bakufi epelisa mwinda liboso na bino etalisa bino gloire na nzambe etalisa bino volonté na nzambe etalisa bino comment marcher dans ce monde condamné dans la volonté de Dieu parce que Yesu alobaki tokosala plus que oya salaki mais lelo toko akosala te ponini toko tambola na kati na baposa na biso ndeko nanga baposa na biso koma biso na banzela na kufa mais posa ya nzambe ememaka biso na nzela na bomoi tikete nzambe na lola pambola bino mokokisi na bilaka mopesi tina biloko ezanga tina qui vous bénisse on est toujours ensemble merci beaucoup.